chaîne na bino epesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa RDC Mobimba les ateliers réalité RDC ozanga te kosabone mpona ozanga information te ozanga komona réalité ya vie te ndenge bato balivaka bajoueur ndenge balivaka baartiste bato ya ndenge na ndenge bakomona bango kaka na tele me tala mpe mpi na bango ndenge balivaka mbeo ya tele de tout le temps iriti lokoji peti na ngai na pesi yo kote wana pena longo ni chef na obeta lisolo mponga mo mpe nakuta da na likamuka moko mpe na bareseau sociaux bobatela bamibali na bino ebele nayebi ke na minute bofandi bamabala na bino na kina mpo na mambo ya bafacebook lela mpena biso basitwaye eloko te ataaite toa bato ya valeur te tobuta bamibali baoyo atalaka biso nde bamama mobali akilisa mbongo abalo atisango na ndako me yo okende kopesa nzoto ya pamba na facebook website. Merci na bandeko nyonso bazanga te kolanda tele réalité nga artiste na bino Chacha mwasi apembe yeyo lelo na yo betela bino masolo tomona na ba réseaux sociaux na ba mibalo ya Facebook omoni eza na mutu mosu atindelo demande ami boaza na mo mbali oui bien sûr ondimi nango pe bien ya liboso bandi ope mbote yo pour répondre après si momo na salut bébé tellement ça mbote na kobo ya te na répondre oui Sali ça va bébé oui ça va tu fais quoi pour mikolo baba komara tu fais quoi bébé lo nini au moins ça salaka ah non je fais rien OK ça va OK non ngala zala na poto tout soit que na zana ki na place tel na sala boy et puis ça biso passe na beta lisolo ponga mo pe na kuta dana likamuka moko pe na ba réseaux sociaux na mwa mobali mo pe ka boye na kotanga kombo na eti to banda pe solo la neka na ba réseaux sociaux a prometanga libala ya na kobala yo boye après si mamikolo na keluka copine nga na mwa copine nga pe sanga nouvelle ya na kuta nomba mo bwaza na poto mobali na nga na bia zo ya kini kala mingi te oyo tala chantine dans to zala na bisi kama na nga lexa nata no mombalo nata la boy mwana mobali a prometanga ke akobala nga ya mambo to kuta na ba réseaux sociaux yo na ebite donc epesanga mayele voire même na nga su kondima ba demande abatute po to kuta na mambo belé ya mabe pe ya pasi et ana copine nga mwa ko betela nga lisolo abiyaya nakuta nomba na réseaux sociaux vanda na bandal nake luka ebo yaya nake kuta en marié na bana so 5 isolate les bâti Facebook ezali oyo to kuta na to se raconter to za ba camarades mais ça te beaucoup mon biso na nenga ba aventure eza na mususu mona alingio na réseaux sociaux boke kutane quelque part akangio ba photo après le bilo ba publiango na pesa conseil surtout na bande konanga ba basi boza mayele sympathique ka mobali so aza na poto to monia kanga ki photo mo liboso voiture ki aza suriete batela mobali noza na utiliser réseaux sociaux na ndenge mo ya normal surtout biso basi to comment utiliser na ndenge mabe muto mona nanu te oyebi ete aloba no kangela nga photo mutakala yo pozo kangi otindi eloni ne election ke mo mbali wana oya kisasa to kwa bala yo to mona mbalo bokutana ne na kin ana ba réseaux sociaux kwa bala yo yaya mwana mwasi mukolo za nani to mi batela tozala vraiment mayele tolinga te to mikwesa mana babuzoba mobo neti nga nazwa da mayele po da na kuta na likambo wana yo moko mona te ke mobalo azo epana ya na ba aventure mobalo alingi mwasi vraiment ki abala est-ce que ko sengo photo mutakala jamais article lo sengo ngote ata lelo tata lobi te ke so ta bo solo la ayebi ke tisuka suka no mona ka mutakala mwasi na nga wana. En tout cas, Tommy pesa mayele vraiment. Donc tous ala mayele pe prudent Tommy kebi sa makas na ba réseaux sociaux. Eza pene belé ba balika na ba réseaux sociaux. Eza pene belé o ba kufi ka na ba réseaux sociaux. En tout cas, na ko pesa conseil na bande konanga nyonso ya basi. O bo sala ba réseaux sociaux. Boza mayele bomi batela mobali nyonso teka azaka omuneni na Facebook asengo photo mutakalo zotindi pesa nga numéro non numéro ne za privé ya yo na mobali na yo
ezala ya poto ezala ya kisasa inkolakisa te ya poto wana ndako bala to sala nyonso no bobate ya bamibali na bino ebele na yabike na minute bopandi bamabala na bino na kina mpona mambo ba Facebook bobeba na bamibali na bino okanisa ke mobali ana oyo balolo bilo basalo aventure azwi photo na publier en tout cas yaya to mibatela makasi lela penda biso basi to eloko te atasa to bato valeur te tobuta bambali baoya talaka biso ne bamama mobali obimisa mbongo balo atia ona ndako mais yo kende kopesa nzoto ya pamba na Facebook WhatsApp yaya kapo na poto parfois muta okuto ane muta manyolo na sima ndako ke oluka a souffrir maokosa otindela ngana tete osupe libelo tindele omwana pe papa bana nga melango atati na sa soki chauffer ata moto chauffer soki ekata ne kata na po ayeka muta omemango hôpital meyo eloko te so luki ata ozwa te oyo yaye yayo te maso na Facebook osuka na Facebook oyeba na Facebook eloko te bon na pesa mbote nanga na batu nyonso donc na mutu tout olanda télé réalité bambote na bino ngoyo ozifa de gold d'Angola na kati Allemagne talaka ye ha ozwi susu Idrissa sénateur wa simbi makambo ya maison mère donc mambu nyonso awera oza maboko à l'Ora de la forêt pana Idrissa na Angola bambote no yango ba gros bisous bon na pesa sumbote nanga na Laetitia na Mbujimai na pesa suba mbote nanga na Alicia ikila na Ngola na pesa sumbote nanga na Kila musicien na Mikili da ba mbote na bino ba gros bisous na linga bino mingi potalaka bino nde bosala biso potozala da ba mbote na famille Bingonda na kati ya poto na Paris ozwe Elise Bingonda ozwi Jeannette Kimpiatu Bingonda na kati ya kina ya yo bambote yango do bandeko na nga nyonso o balanda shasha na pesi no bambote nene bikoko moi vrai moi faux bye à suivre na pesa na mingi olobate na pesa mbote ka na ba collègue na ba vie na pe mbote na Allemagne na ya na mbali ikebali David di évangéliste mobali ya mama Faloni mwasa pemba tiaka lumière na ndako akimisa bangungu na pe mbote na bikoko collègue na pe mbote na Fridi Sid Nathalie na pesi Fabrice Lukoki na pesi mbote kotoza na pesi ya Jojo Mulesi mwana Fridi Sime na Minicho aza musala nzambe munene na pe mbote donc ina yaya na nga grand frère ya Fredi Mbalio Sombo kumu wana tobenga ka ya mpaka yaya ya libota donc il est grand formateur oyo formenga na pe mbote donc na mingi olobate mama na nga botanga mama yaya boya na pe bino mbote famille bali nyonso bye Sandrine na pe mbote na Brazzaville sikoza na pesi mbote na mese Mila na kati ya Brazzaville yonde na kati ya Sefo Simbi Sefa na bana kino kangi masolo donc kalate omona biso na kati ya ba Sefa to yande pa na yo Mila na kati ya Sefa mwana Brazzaville kitokos mbote na nga vraiment mingi na maboko pembe ye moko le conseiller ya chef de l'État donc Fachi Béton quoi le conseiller Daniel Moussangu donc papa bambote na vraiment on natala kayo maboko pembe nepe bano bazali